Allô, 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 bonjour. Dès que nous parlons, maman, bobinga papa. Michel a bien nommé Bali. Maman, bobinga na bolanda maman il y a nito. Service traité de conseil de la Providence. Merci na banga, balinganga. On va s'appeler la service traité de conseil de la Providence. O balinga ka Michel pour le mariage. Bilo bolinganga te ngande na linga bilo mingi ya ko na sala toujours pour na bosser pe on donne ce qu'on a. On za bateka na nga ya mona bimisa kana zo bimisa na zo pesa bilo vraiment en abondance. Alors banga bobinga maman pe bobinga papa. Et puis, je n'ai pas dit pour le mariage. Donc, on va ça merci. Nous avons surtout pas orateur. Il y a pour le mariage. Ou bah c'est la maman il y a un tout. Les autres pratiquement bien comment on est peu bouillir. C'est comment on est. On est comment on est qui félicite qui maman ni tout na c'est pe la no makasi na linga ko makasi. Neka na yepse ke ngape na linga ko makasi na sepela ko makasi ba banga bino nyoso. Ne ba to be maman ni tout yo boka kabiso te. En fait, exactement que ceux qui n'ont pas la émission, n'a pas dit qu'on va dans la qui n'a pas de bois. Et quand on est à la carte à Moutou, n'a pas ce mot, juste quand la fait des gros bisous. Moi qui est à la Moutou, eh, la rose n'est tout des gros bisous. Daddy n'est tout. Bah, bisous, il est à la Moutou. Donc, c'est à la Moutou, mais quand tu fais des émissions, tu me fais demander, je ne suis pas là pour faire les mabans. Donc, dans un jeune garçon, moi, il y a quand même comme on est Olivier et Sende, na maman Mati, moi, c'est quoi, ce qui Mati et qui minamo, bah, tu vas te faire bébé dans Moutou. Mais moi, bah, qui m'a mis à Nitu, na linga, kabino, ma casse, ne veut pas l'inganga, n'a linga, ne pas l'inganga, c'est pas la vie. Merci, n'a pas retour, surtout dans une par rapport à l'émission qu'on a fait, na Pasteur Francis Lola. Merci, n'a pas retour sur la vie. Ah, maman, nous avons l'exception de moi, comme un colo, maman, nous avons un colo, mon intérêt, mon colo, papa, comme gentil. Et bon, ce qu'on bite, bite, on a dit. Nous avons collé mon papa comme gentil. C'est ça, bite, n'a rien, moi, et là, on a bandé collé, n'a rien, parce que, de babaka, libala, tomate, toki, de gauche, to bon de la kaka. Moto mokaza danger na libala wa bo kaka ngai bongai na libala ezaka te poko otia pe bongai soko zo bongisa to la pe la to ba remplacer pe na mutu mususu. Donc libala la qu'est-ce que chaque jour il faut la kala makambo asika po ba ke dalibanda po anyo kaka ote monotonie o esala ki boye o madame kutu mikolo net na mikolo ultimatum be fona konda sikonga na linga olena o fromage ngali na hakolia sikoyo ufukonda mwandambo ngande tata nzambe kukonda moka boye kaka ya facile ko ya munene ya kabia bo fo konda ngande passer ola ndenge nyo kukonda ya passer ukapenza nikasi neto nimbisa ngaya kabo konda na baza mo passer asepeli mingi nebola na mameli ya nitu asepeli mingi ambiso bote otala. Je maman. Bola sabala ne onine. Ba bonda la libala. Neni bazakana bokilo. Na sepeli pour batebeli bebe ki ongote. Conseil te bika opesa bana ke omoni tantini wana. Akama beso kutene ko pesa mbote te. Omoni wana kutu. Alati la belamba na ngala alata kayepa ki asobi on kalati on na sepene sute. Boye bika bola sabana makambo ya mabe. Mais oya malam pour venir abana. Bola que ça va pas m'en penser ta. Quoi que ça va na ki mwana au moins mutu sosala âge à papa na yo. Benga ye papa. Au moins mutu sosala âge à maman. Benga ye maman. Mutu sosala âge noko. Benga ye noko. Sosala âge à tata moi si. Benga ye respect wana. Tola que ça kambo bana te. Toli mwata ça bana ka ba côté ya mabe. Mo ko tata moi si na yo. Ta papa bina linganga. Tata moi si non. Alinganga tamu kete. Tina nene yeko bota bino bwazeka makambo mabe alinganga kate yeko te pane kokenda kate yoka makambo za kisa mwana mais pour vendre na mwana yo boye que mwana ngano monde za bo libala ndenge za wana libala banenge na ngo kaka biso toza ba bantu to bala ka famille ceux qui posent mobali asepe na yo mal chance tomber que no ka sepe na yo te eza libala moko awa lobi ka ba bota ko yebisanga noko alingi kaka mwana ke likobala na salo ya lingi maman moi ça habite papa biso pe to lingi sale côté boy mais la raison du plus fort noko alobi ou sale oyo ou rien liba etiquette na point d'interrogation parce que moi ce soit abala azaka déjà na azaka na ba rêve na ye
ndenge na omi arrivé qui ba faire d'artifice ndenge arrivé kokota na kati ya voiture na kati ya bassin na ba voiture ndenge arrivé qui que non maman moi je n'aime pas Maya moi to soki comme Mali non moi je fais vraiment en tout cas l'ouverture de bal avec un pianiste et ça qui ba rêve na ye a réaliser yango et puis a sepelé tant de soki no bal ça na ba rêve na ye mais ce que kaka na moi mutu moko achelo kaka achelo boye surtout na kota famille mobile ko sane yango la to banenge ya kolengela lengela mwana zala gentil na banoko zala gentil na batata moi si ba mama to la kisabana ke non libana balengela kango mbala sima na kosela bino émission ya mama mosi na mama mobile bokoma lokola bambanda bowela kane bo mobile moko non yo boti mwasi ya boti mobile bokoma na kubunda bobundelaka nini bowelaka nini eza émission botala prochainement alors les néo kosona bino merci mingi na bato batala ke basepelaki mingi oui kosomela mabokilo moi kimbundi soko yebaki yango te kende na page kende na nini na compte YouTube nanga kilo s'abonner na maman il y a nito pour le mariage pour ce que émission est kosala ka si na portable moi ka émission côté au lieu rattraper émission alors les lona teke na posa ya kosala moi mkina sanga motema Marie Maria Losako. Maria Losako. Non. Marie. Non, ça va. Oui, ça va, maman. Va bien. Ça va très bien. Tu sais que ça va. Oui, mais qui n'a pas mon boy. Il y a mon boy. Moi, c'est naïe. Comment les acquis Marie. Ce qu'on est à la gatanda. Des gens à la gatanda pour moi, c'est un mobile bavandi. N'est-ce pas la caillou dans le courrier. Papa seigneur hein mandinga sala kaka mama saki boye hein maman bloqué maman aligné sikoyo malaki kaka subitement ezui mama liwa pe zoraete ezui moi so ko ki mare tena butu na tona na toka lisoro kande zaki ke basana kata ndako libala mama na mobile ne ko dezaka chérie te kande to ivana bafia ngo ya mabala ko siko papa na zaki mongo papa na zaki so kazu mo ewaka alingara makamwana mingi webi kama kamuninga na olo baweza kana li sacré vous comprenez c'est pourtant on se ya ça mais bon asengi Marie na yewa na Marie azoboya malade pe ya kate malade eye tant malade e kangi na ni kangi Marie tant kangi Marie wana Marie akumeli Marie salini Marie akufi Marie akufi tata mongo Maria biloko ekei Maria na kosela biloko koboyaka tala siko biloko eke Maria na kosa biloko mosusu wapi ngoya o siko ne bandeli ko to comprendre te Maria biloko ko nzoka biloko moza nini nzoto papa mongo akine bakambo papa ni biloko yebola Maria soki papa akosenga biloko pesa ka ye obe biloko na ye Marie mama Yesu ayakolela biloko eke Maria na kosenga ka okoboya ka ngapa za mongo tutomina mongo za mongo yo na problème mama za mongo boye na biloko nalinga biloko wine ewaka mama wana problème Marie wana problème ndina matoso mpona makambo ya bana mama tosa te oye ke fuka memoria dala nazaki na biloko atika na chaza na teto fotola na wasa biloko oyo na tena bato baota biso oyo eza nango viande eza nango viande ya ngulu mwa baviande oyo boyebi yango bobengaka mipanzi eza mipanzi mama ye soka mipanzi na ngai naosikola ma ya moto na ifoto eza ya moto te ma ya moto epui omoni eloko neti ngulu mama ye eloko moko fo kolinga kosala yango mingi kosola mingi na ma ya moto na ma ya moto ebomaka mwa po ngulu azalaka na mwa abelaka obemwa mingi nationgo na resto napelisi resto na ngai sikoyo mamare oyebi kolesaka mobali efumbwa te kolesaka mobali pundu te mabesu te
ya pe na biloko mosusu okokosala mo mobali na yo encore yo moto obali mobali ekolo wana oyo eza pe malamu mpona kosala mpona kobiema mama moto olamba nambelaka mingi loa papa huile d'olive oyebwane parce que huile d'olive eza conseillé mpona diététique eza diamoni bakoza nzoto mike eza koza na bonne santé te moto akoza nzoto mike aza na cholestérol akoza nzoto mike aza na diabète aza na bamaladi kirikiri moto akoza ne bamburo okoza buro boye mais santé ezakolongola makasi te naka buro moto akoza ne bamburo boye mais santé eza malamu alors po to evitaka mingi mafuta mpona koevite bamafuta na biso de temps en temps ndenge toliaka yango tolambaka partout mais moko mingimingi neti nga naselaka papa na huile d'olive mpona komoni huile d'olive koboma deja bafuta wana ya ngulu huile d'olive deja koboma yango eza donc mpona santé ata mwasi moko mondele mpe ayebisanga ayebisanga ifo kolama mingi na huile d'olive voilà bakata mpe na charme nazokata na charme oyebi bala providence nayebi ata mwasi anokola biso abana kobokola bana abana konyokola bango mama sikoyo ere asali nini noko azalaki na mbongo ere mbongo esili bana wana bana konyokola lelo bango nde bato bakomi na mbongo bakomi kokende kuna mosu alobi soki nakanisi makambo asala biso abenga alobi te kozongisa mabe limbisa pesa kaka omoni donc il faut kozwa bango ka bien po mwana kobokoloka mwana te mabe moko eza mpe na bato eza ndenge nini omona moto aza na bana basi mpe mibali omona mama azolinga bakoko oyo mwana mwasi aboti koleka bakoko ya mwana mobali tomona yango mingi omona bana tata mwasi na biso poto alingaka biso mpenza te alingaka bana mama leki bato baprefere mingi mwana mwasi aboti ke mwana mobali aboti eza malamu te bato fo batika makambo epusi ozobokola mwana ndeko kobokola na motema mabe te bokola na motema malamu po lobi toyeba lobi nzambe yazobe eza nzambe elandema appartient à Dieu. Chérie, dans la bonne école. Dans une mois, comment ça s'appelle? Moi feuille. Nature moi feuille, hein? Nature moi feuille. On va pas dire, tu vois? On va faire un papa là, maman. Attends, pas ça va mal, bah, bon là, mais. Mon frère, on a pas le Canada, tu n'as pas le Canada, laisse-moi le. Faut pas moi aller là, ouais. Maman, va laisser pas moi bien, hein? C'est pas ma terre, ouais. Bon là. Maman, oui, on va appeler à mon aide. Comment ça va aller, s'il te plaît? On va appeler à mon aide. C'est un matin que j'ai monté. Tu as maman été au monde qui était, hein? Maman, il a tellement été. Alors, on va te sconder. On va te ndembi, on va te la carte ya nini. Tamo mipanzi na nga oyo. Ndembi. Tuna mipanzi. Oyeba kolesa mobali kolambeleka nini te sakimade surtout le temps te lesa ye boya bosala liboka mama ya bango oyebi te so mobali ene osala liboka mama ya bango soki yo nano marke te soki olamba bien te fo mobali amesala loboko na yo oyo atango akomaki ntango ya mama oyo atango na yo atango na yo so mobali azolela o mama bisalamba yango boye mwana soki na okomi na place wana te wala sikoyo na ozwa bino ba jeune fi bolinga mosala mingi te na facilité oza nango mwa ail ail basi banika déjà natie mwa ail efekela kuna na kati oza tangausi déjà banika nazwi mwa moke nazotia kaka mpona bu nazwi mpe yango mpe etokela kuna na kati nazwi mwa pima oyo mobimba natie bakibe yango oyo natie bakibe nanga na kati awa bakibe nanga bien natie yango natie mai te po yango ekobota mai yango moko nasiliki ale fungoli kuna mamari totie mai ekobota mai te toko tosala na vapeur te il faut kosala yango na poso so tosengi yango na vapeur avandeko tosala na vapeur te il faut tosala yango na poso po mai ekota na kati te ya mamari on apprend tous les jours makambo ya kolamba ezalaka chaque jour oyeba koyekola surtout bino bajeune fi na ngai bajeune fi na ngai nabetelaka ya bino te bajeune fi na ngai botalaka mate ya mama welia nitu lobi ekosomela bino baporshe c'est bon mwasi so osala mosala kopangisa pangisa
Maman, ni n'habitude de quand le glacier mon côté en fait le moto tient de matuko pour poser en haut s'il te plaît. Komona moto so ko so poko na bana na ndi baza malamu. Bana bato musuka ndi bazaka mabe. Surtout mingi bana to bakuta ka Afrique. To boite. Zaka bana bakuta ka Afrique bazala ka bandoki. Mona uta ka Afrique esala ki boy. Surtout mona uta ka Afrique wana soki aza ya kota mobali vrendo. Mais ça côté ya mwasi malamu te bibi sinyo soki ndako ezanga na moya mwasi to kitato matabiso to yebi ka to ka ndenge to zala ka boye mingi zala ka ke côté ya mwasi ya ngonde renyaka par rapport côté mobile to kipe ko boya ngota to le bateke za le côté non depuis la nuit des temps. Depuis nos ancêtres, depuis tout côté ma parents na biso na mokili eza ndenge wana mwana ndako na bino etona na famille na bino moko côté ya mama ota côté ya papa eza te mokili sana mande mwana mais lelo ndenge eza boye na mokili lelo ndenge to na maboko ya poto okoza la peine de kuna mobali aza na mwana atindele mwana kende kuna nga bokolela nga mwana yo mwasi oza na kati ya ndako ntango mwana semiki na koya sala effort omeka kozwa lokola mwana eleki na mwasi omeka kobokola malamu c'est vrai tolobaki basemeki baza lokola nzela ya esilaka solo tolobaka na biso yango bongo eza nango ndenge wana eza mpe ya solo eza mpe lokuta mama yana eza mpe yango mpe ya lokuta te eza nango mpe ya solo mais tobeka kosala exception pourquoi parce que mokili lelo komaki toza kosambela omonaki tozosambela mais kosambela ezaka kosala makiage te kokende église te sino te okobanda okende obandolela mabonza ndenge mwana na banda kolela nazolela mabonza na ngai otoyango otoya mwana bino so bazala so ndenge nini donc tozolaka batalo tokenda basera ya biso olela nde una walela na mabonza na nga okozala mutu mokenda église losambo. Ce n'est pas là l'église, on a dit talent, tout ça, on a dit kitoko. Ok, c'est pas ça. Prier, ce n'est pas ça. Prier, c'est les actes que toi tu fais tous les jours. Yes, on l'a dit que na yaka ko senga yo mai yo pimela ka ko pesa ngate. Yo kanisi Yesu kwa ko senga mai fala ta bilamba pembe. Abi melona soutien na pembe kwa musulman ke ngayo Yesu na ye non. Dans mon Yesu za ka mama ile ya nitu. Na senga mbali za mama Marie kabela ma 5 euros et mama na ngana ngote ndoko za ko za na 5 euros. Nzoka na kato na Yesu mtakota kikata rapona na tala. On est ma mari. Ce qui est un nègre de et moi, 5 euros. Bolingo, le bique montazani bolingo comme moi, zambete. Toye bana kolingana. Mingi bana basemeki. Ah, pour ça, maman de tous les moments, mon asemeki na yo. Ou les gars, peut-être que l'ingana, mon ande moi c'était. Moi, différence, c'est ça. Donc, on peut le second jour, tant la tête, comme il balait pour. Ndeko moko ba oto so sabana ndeko na Congo. Babi baza bandoki. En tout cas, vie na bango na kota te. Basa la bandoki ngana za thermomètre te ko ba so ba bandoki to ba bandoki te. Wona talinga te. Mais na so ba ka en général, ke biso se ndito za moto na mimi ba famille na biso ko ka ba famille mo ba. Mutu moko ko banga awanga na zate depuis ba koko na biso. Des génération en génération. Mon se na ka kota bo mama na ye, ko ka kota bo tata, mais makambo nyokola. Biso bata génération elle l'auto tika po surtout tena tonga kala pe ba génération musu ba nzambe te tolingana biso tolingana po ba mukili ba so boza ba ko na yo na bino bolingana bino na bino za soneli zemo nazalira connaissance makamose ile na zamoyo na utina libulu ya masumwa bimisingayo Esikana zalaki eliwa ya bimisinga yo Mikolo na ngai yako pepe koma kinde ya kotanga Pongi na ngai na butu kaka bandota mabe Nani akopesa maloboko moto na oya ye Na kanisa kilibota na ngai kosunga ngai pesa kinga mokongo Na simba kimoto na kolela Pase lekela kinga ye nzambo yue On se colle blonde à buisson, on a checké ma été, n'est pas jamais moi en cœur parce qu'il y a moi qui me sert maille. On se connaît, on s'en est dans la calingango. Vous comprenez, hein? C'est pour la sauce blanche, tu retiens tomate thé. Vous comprenez, maman, oui? Tu retiens comment tomate en boumaro, tu retiens la carte. Et mon qui est caca. Quand on a dit ça, ok, il faut huile d'olive, hein? On est en boulot. Et ça fait dans ma foute, tout le monde, t'as ce que tu as dit que ma foute a été. Parce que. Tant on a somme na bibalonga mafuta ngolo mafuta tout ndeko poso ko lepena ba ba moto pe lisusu mais malgré wana huile d'olive kana kana ko leka papa ba tout le temps on saute pas ma cholestérol
oyo eza huile moko kitoko oyo mais bato baboya moko na solo efo ekalingama bien mama yoyebi kolambako ezala nango eya koyekola on apprend tous les jours kolamba eza nango te bazoloba bandako bakala oyo ekolo boye namba kitoko bongo mona sa botemi na poto dase kolamba te aoye kolamba on apprend il faut apprendre omokambo matema nyonso awa po makambo nini tozosola awa malgré tozolamba makambo tozosola awa ya koyeba kobokola bana bandeko to bana bavoisin to na mwana porte biso bapesi obokola obokole malamu oyeba talombo nzo monene na bosani oyebiki eza na ndeko moko nayebi ye mama moko boya aye a na poto azolobika nanga nde ezalaka chance epesameli azwi ngunda ntango azwi ngunda ntango adeklaraki bana abengisi bana ndeko ne 4 sikoyo moninga na sali yo bengisaka bana ndeko na yo bengisa ta bana ata moko kote ya mobali ya semeki na li ya nini nango nakende obengise mpo ya kobonga bongisa mama na ye tala motema nani ayebi soki soko aye kaka kobonga estce bandisi baka na poto babonga bandisi baka na poto babonga tefaka na biso ka vi kaka boye normal nani ayebi soki baoyo ya ndeko na obongisa baonde bakobonga mpe babongisa yo il faut te changer mon mari nazosena na bandeko na makote bakochange bolingo mingi topesa na kote bana bandeko eza ya solo bana bandeko na biso ya basi siko baboyaka bana ndeko mpo ayina deja mwasi ya ndeko na ye yango wana mpe aboyi nzete eloba na matana lipapa wemba bakumisi mbuma babosani nzete. La vie est très compliquée. Bato tobosanaka noki yango na mokili fo kasata bola moko moto asalela yo aloba frère Patrice Patrice alobako kanisa te yoko sina lobi te mwana alobi tala sima zonga moto elekisi réflexion tu faut réfléchir okasata bola moko o moto ase okoyina na moto oyini moto kangele kanda mais so kanisi ki moto asatela ko mwa malamu ozu motema okitisi salala yoka salala moye bakolamba baje mtina ngai mwa weekend ovandi boye kosalaka bali bakumbwa te parce que weekend eya des journée oyo moto oza na temps ovandi na ndako mobali mpe avandi na ndako kosaleka mbweli te kosalaka madesu te na kutu mama bena tu solo moko pour l'éducation ya bana bamama bino bato boza na bana boye bakoedike bana koma yo motu mobimba oza na bapaya na kati ya ndako bana babati likolo ya mesa bazolela bango mpe likolo ya mesa baosika na likolo na table basi ovandi na ozotala bana ovandi na yo mpe kakoma mpo okamosanga comment bana bakoma likolo ya mesa biso baedika biso ti nakate mpenza omona mpenza nani yaye wana bi okobenge yaye aza yaye te mamaka to okate mamaka to tozalaka bonjour mama otalaka bonjour papa bonjour papa André ozopesa respect na moti yo te mozopesa respect mpona eza éducation na parent nakona ekotaka biso bakongoli bamokola biso malamu baetika biso de bonjour mama bonjour papa oka yana we oka ya gaspille bayaya balingo tobena bango kaka bayaya balakisi biso bongo yo ozwi bana babati likolo ya mesa bazosala na miso mpe ya bapaya la honte miso mpe ya bapaya bana babati likolo ya mesa bazosala likolo ya mesa non atako to elia mandoye nanga elia anniversaire mandoye oyeki te pona ezalaki na balimpriere mandoye okosikatra ya papi abengaki ngano bito eza na ebongo mamulo osi inane Inès babotami ya pepe bamamoko Elie a botami le 8 septembre, Inès le 23 septembre. Papa lui le 24 septembre. Oh, bon, on fait ça. Faites le tour moi. Et là, ça, la jeune fille là, na week-end, tu vas venir chez na yo. Pour la belle camarade sur la terre. Pour savoir changer mon monsieur, na elle qui na semaine, que na musala, c'est fatigué.
Les week-ends, ça, là, on nourrit les maris. Et on va la côte, il y a du saut. Calinane bien. Et calinane bien, non, maman, elle est vite. Et moi, on va la côte. Voilà, c'est ça. Mais le monde moi ma tout le monde c'est pas zika parce que ma tout le monde fait zika cha bilo bololo. Mais on a le bol ya. Nenga lobi huile d'olive. Soko zo lamba. Surtout ba mulo huile d'olive. Huile d'olive. Mutakoza nzoto mike mana cholestérol. Mutakoza nzoto mike mazana diabète. Pour la nini ba mafuta to liaka. Huile d'olive est très important. Voilà. Ah maman ma tout le monde na ngai. Ya ngolo. Moi céleri, moi poireau mouké, et on a fait la pâte il y a du talon à biso awa. Entre temps qu'on a fait la chicken matumulu, on a fait moi cube, on a fait moi poireau mouké, on a fait moi poireau mouké, on a fait ça la bagarre, l'eau à biso, et on a fait ça kotoka na tomate na moko awa ya mbuma toka moko ya mkenka pour mo couleur ko biloko na ningi ezala te matungulu na ko sa o biloko tonda affaire o tomate ndiko tomate na ko boka te eza ya mkesa la kiawa to profiter na moko to chamata mo tomate ka moko. On a mis sauce à caca, sauce blanche, un peu de tomate. Tomate à mouiller bon. Voilà, c'est bon. La tomate mouillée parce que dans le bin a l'indi fait que ezala ma tomate bloquée non. Tomate c'est maintenant que télé na moi. Voilà pourquoi on a tellement pas pour on a boca mote quoi. C'est pas boca mote. Bato batalaki bania soto lumba ba c'est pe ba mama netwe. Soto lumba ba na bino tena mama biso mo mkongo yo sambika. Mama biso mkongo yo sambika sa kutenga mama ni tunaoya. Ahoya abi alinga kusala kambika. Ni ba Kongo. Malenga mbika mingi. Voilà. Nos sauce nanga. Nos sopi likolo ya viande. Marie. Marie. Voilà. Et tika kaboy. Maman Marie, Bolia Safou. D'accord. On se colle ça pour nous s'il te plaît. Oya fonce nanga waiza. Botana. Mon foot est mon anaté. Ma foot a tenu mon tezo cheblo elengi. Nengo lambele ngo ozo na munoko ya monde c'est important. Ce n'est pas ma faute ozo mon anaté. Blora mai non. Siko awa. Ezangulu na sali nini. Na chongo. Oh Seigneur. Na chongo huile d'olive tala. Mon ndengeza. Pourquoi il faut faire un ballon là? Pour ça la mélange. Nous avons dit que na kocha tomate tomate non pas de tomate puis na bien mon ami na huile d'olive. On met la huile d'olive. Pour na ebo mafuta ya nyama wana kwa babenyi ngulu. Ngaye on funka na mwaki dana na zata blele ngiwe. Maman, il y a un métier. Moi, je ne suis pas à la maison. Non, mais papa, mais tu n'es pas à la maison. Mais moi, je suis chez Sultan. Sultan, on appelle Naïbi. Tu n'es pas aux amis, il y a la papite. Et bon, mamie, Sultan, ça va. Oh, bon, ok. Ok, mais tu es passé à la maison? Je suis passé à la maison, Mozetta.
Mais avant de rentrer, il faut passer à la maison. Ah, ben on passe à la maison, maman, on passe à la maison, ça, on s'est vu, non, on a l'autre. Ce qu'on vient de voir, ce n'est pas beaucoup. Il y a Marie. Bon, il y a Marie, il y a Marie, ça va star, non, on a, mais papa, on va s'en montrer, on a la mêlée, boy. So zo mo boy na beta na solo zo mo boy papa mbaye na ndako avande sikoyo na lambi iri papa mba soka yepa na yo batu ne bandola na yo babandola na ye musaka kolamba na lambi na mo boy na lemi nanga nakina na nini na chambre na lali nanga na lebaki na ngai apa mo aluki atuni papa mais elle est où ma fille pas de ma fille elle est où ma fille ça c'est le quoi bien bien. Mais tu avais fait beaucoup de nourriture. Il faut leur donner pour manger. Mais les maquins que tu avais fait, il a fait aussi l'agneau. Mais donne-leur. Je suis habitant. On dit que papa peut s'en rendre. On dit que tu as donne-leur. On avait téléphoné, on a passé et ça passe. Maman, on a ce qu'on a ça quoi. On a ça quoi. Il est remis ça. Yo bon là na ba tu ça fait ça yo bon là ça fait ça fait parler yo bon là pizza calme maman ya biso ba ko to babola mango mama yo moni fo chomo mungwa atara ndenge mami ya beta mami ya biso ba ko to babola babola ma tatanzambi babola ya babole tatanzambi babola boy chango mungu ko chango mungu ko ta mungu bien mapondo ngola mema bito mari tika pondwana mungu na chango mungu abenga mukubi ko kitoko metra metra msana mari na mapondo mukubi usoma ke wana cha toru kwa mzuna wasoma na mapondo na pesa metra maman ndongola na pardon et voilà donc on a kasi komoni sauce oyo oyo ekoti tomate ndenge za ko ekoti tomate non pas tomate ekoti kaka légumes s'il te plaît français voyez ça voilà que ça voilà donc ekoti kaka légumes à pamba et c'est la sauce blanche qui dit sauce blanche le but est que il faut faire biloko nini crème fraîche pour la sauce blanche non olambi biloko otie na yo tomate te tala ebimi kaka vert mais eza moko pour la fomokanda oyo yango silo vous comprenez cuisine na osala musala eza te laboratoire nanga et pas na ça musala nanga la providence non mari na moti o ça va o ça c'est mon ebi ke fata lingale c'est mon ya boy maké fata boy maké ça mari na longo la deuxième maman oui bébé na oui bébé to pas bona ça ça pas voilà ça faut que tu la mets là on va limiter Yesu nguyana yo Yesu nguyana yo Yesu yonde elongana ngaye elongana nzambe Yesu nange elongana yonde bikamwana ngaye bikamwana nzambe papa bana baleli osala elangaye elombe mama ça fait OK to compter pour yo 2 2 2 wasi mbana ole moko ale moko ele papa tu pale moko na kama ngabi oyo mkomwende mako bali na safa bele ni ile mke bon non pas mal masango pas mal nyeko bien point de mona ya bakubba yendo tsinde ba kunda sister mama eliana nitu mama eliana nitu mama eliana nitu mama eliana nitu
yo bovandi penza osali moi le bois boy moi makemba ko wepe ko mongo oyo eza nango viande bacha dongo moi pondu boy mama osepela te bon safu yo tane mungala bango ba safu te me to cheka boye bisa mboya walingo tendenge ni mama moi samedi ukendela mama mozekite ona ki muziki bwana sabo nazo za te kipe mbali na samedi jour avant na mbali oza so kate ati mbali samedi ake muziki mama tango yoki muziki na muziki kuna balula ke yo oyeba na mote abana sa bêtise na muziki kuna yo oyebite ba muziki nazana konto ba muziki te ya malamu eza mais ma bébé eza nini ebo mabala ndena utokolo ba ana tobaki mingi mabana to singa bato no surtout batali biso tobaki mabana tout ça la réforme moi la thèse yote ko obokola ye malamu po le lendemain appartient à Dieu lo et lobi les anzambe okokonyo kola ye lo lobi akomi Macron okendo kotoke pa tona ndenge nini ngochelo ngase malamu bokoli mudu soki mutambo mitango zokenda avec la tête otobi wana mwana yana nganga menga muna bokola ye yo moko sala na esengo en tout cas vraiment na kanisi elibana ngwata mungutu aza mateka koyoka ayoka aza mateka kondima andima mamari biloko pepa esalamaki toyebi te malgré naza awa mais lokwa eza mama yesu sala prière mpona tokoka na biso kolia osinga posa ok mamari sala sakotelia biso Merci Seigneur Jésus, bénis ces repas, bénis la source de ce provenant. Est-ce que le sang qui est coulé à la croix de Golgotha, que ton sang couvre de cette nourriture? Cette nourriture ne peut pas détruire notre corps, mais construire notre santé. Nous mangeons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bon appétit, maman. Merci, maman. Bon appétit. Maman, yo, il y a le boulot de oui, on l'a makemba. On l'a makemba, on l'a loupé. On l'a pas jeune, nous on a pour nous pour tout somme. Moi samedi au sel tu fais comme ça pour ton chéri. Au sel ka au sel na côté à sauce te côté ba tomate wana te non, tu fais ça comme ça. C'est là ngo boye. Au sel na makemba boye. Comme ça là, je mange avec l'appétit. Bien comme ça. Comme ça. Je vais maintenant. Tu vas tomate. Faire une sauce blanche, je ne vais pas mettre. On va tout ça la sauce blanche pour tchaka. Comment on appelle? Ce qui est mignon à tchaka dans le sel. Crème fraîche, non. Sauce blanche pour tchaka en fraîche. Marie Pilipilo. Elle moko na confiance ko puis la providence va faire maman mo dongo na elengi moko ena zoka ko bon appétit merci maman et tourner la maman Marie modernité modernisation c'est bien modernisation tu m'as foutu mon cake kaka moi ya bébé par rapport mon foutu bébé malade kaka non pour non là malade maman oh banga malade ndeko na ngai maman mtazu ça fait bien mtama ben on installer un système à Congo fiko fiant Congo maleke fiko fiant. En tout cas merci bolanda mingi makambu ya maman Elia Nito on donne ce qu'on a na pesa ka onaza nango ndena lo ba kenga na yebi so tout e koleka bato mususu so na moni place wala na kaleke na ko kata yango ta benga bato mususu pe ba intervenir kala mingi te maman Angela kozonga pona libo senga maman Nito maman Angela kozonga kala mingi te pour aya kosela bino ba mission de mesana. Merci beaucoup nzamba za na bino merci na Français Waiza avant depuis tango depuis français à 14h donc comme ce qui 22h se promet tous en français. Merci beaucoup Francine de me disposer tant yo pour nous passer journée à Nangai. Merci beaucoup. En tout cas, nous avons Marie, merci. Merci Nangai pour y passer journée. Moi, il banda princesse à Bala, tu as linga moi d'accord. Merci pour maman Ndengo, il y a même son papa. Malgré papa boy na ko tanani. Ma mission. Papa beaucoup tanani nani. Aboy ko liana disi. Papa va la fière. Moi.
Kaba maman va te baser au monde. Oui, tu vas pas me faire au point. Baza ba mapeke Paulette ba peka Paulette ba papa ba mama comment quand tu utoliat biso baba ba congolais to dire mingi biloko za na gras eza mafuta ebele alors ce qu'on linkolia pour la digestion pour ça nini au jus citron na yo citron na nga yango yo akati citron bien akati citron na ba rondelle na tiango na kati ya tasse. Azui miel, mingi il faut rester mon la sucre. Miel, carotte, miel. Na tchena kati. Na tchena miel nanga. Voilà, c'est le ninga mon alingeli. Après na zui menthe. Na tchena na kati ya tasse. Voilà. Voilà. On a citron, la tchena miel, la tchena menthe. Ma moto. Quand tu utolia, tu le mafuta. Il faut qu'on mette la main à moto, il faut qu'on mette la pause avant il faut qu'on mette la thé, surtout au citron pour la digestion. Pour le qu'on surtout les mafuta et pendant bien et qu'il ne peut pas aller qu'on ait na carte dans autres thé. Parce que mafuta il y a des bottes sur cholestérol. Donc les citron plus menthe plus miel. Pour comprendre, tu vas nous dire à ma mari, mais pourquoi tu solia et on s'en la vaisselle, mais nous avons ce que c'est solia, oh salut vaisselle. C'est la vaisselle tété et voilà. Chérie, du thé au citron, t'en veux ou pas? Ah, c'est bon comme mais français on va filmer dans le point. À ne pas oublier de prendre une tasse de thé après avoir mangé, après le repas. Une tasse à thé. Thé à la menthe, citron et miel. Voilà. Maman Eliane Nitu, Maman Eliane Nitu, Maman Eliane Nitu, Maman Eliane Nitu. Ok, merci vraiment en tout cas. Nzamba Zanabino, que Dieu vous bénisse. Mwa bareki, God bless you. Nzamba Kalusa, kumuna. Nzamba de Béléchanel Banabetbons. Bye bye, à la prochaine. N'oubliez pas d'aller vous abonner sur mon compte YouTube Maman Eliane pour ne pas manquer, pour ne pas rater mes émissions qui est intitulée Préparons pour le mariage. Bye.